théâtre c'est inné et on a botami nango au fur et à mesure qu'il y a na classe to la ça moi ba capacité na biso mosusu to za voilà ngana école ezali so oye net na ba fin de l'année tant za ba moment ba proclamation mon a ba choisir yo pour la récitation pour la scénette moko boye nazaki parmi bateau na epeso moi cadeau za na bando za ngati na bando zo na otanga na ba komba ba te moza parmi bateau bazana kisi ba combattre baninga ba tibwakela baninga maladi kobimana basi baninga donc oza bateau ke ochara batu dra mwindu do so nzondinga za babenga ka maswaku cirage noko ba pesa temps wana te il fallait libaye zalo la sauf na ke yo bandaka cirage kaka yo soki na tindi yo okendaka mais leki na yo soki na tindi aboyaka yo vraiment za maswaku première fois c'est awa ba komo ba tata mibimba bongo eleka na ngo akoma soka yende tina pale po abando longwa salongwa yo melana yangambi so yende na côté na biso po ba melaka lotoko na ngambu boye biso pale zaki na ngambu boye omo so longwe kuna ye Elisha aheba komba mama Elisha bengala kana no mwana yo maswaku donc ndengolo ba tonalité wana nde ya maswaku wana papa biso. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez dans Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la famille est dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. na balandi nyonso ya Saratola TV babone nanga ba vrai nanga ba soutenir nanga partout dans le monde là où vous êtes la votre Saratola obolingara mingi balobi votre chaîne d'actualité na émission na biso ya Zip Zap bande ko bokomela inga bo benga kinga bo baki maman Sarah l'excellent biso papa Maswaku. Alors, na émission na biso lelo na Zip Zap toza na papa Maswaku mais avant de présenter binoye on a remercier ba sponsor nanga babi tata pour boss des boss balobi depuis États-Unis Madjabou Gospel bambote na babi soki penda olingo yo kankunga ya solo olingo ta l'émission ya kitoko omona ba vrai chanteur bano bako yembela nzambe Kendeka na Madjabou Gospel pour la place Mahamwe Vandi. Un grand merci na Ano Beauté babi secret à Saratola. Na pakola na mafuta ki sasate. Yenge uta direct na France grâce à Ano Beauté na Pession Beauté. Un grand merci na Amelia Mweba la privée de Orlando Domingos. Pourquoi pas na maman Gina Amatou Moté ma papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Babi aza prince na Dubaï donc so komi na Dubaï nous se pesa melo na maboko grâce à papa Aaron Amatou. Un grand merci pe na
Sarah Abwele, balobi groupe WhatsApp nanga, o soutenu nanga vraiment base nanga. Président bébé, maman Nathalie, maman Mireille, pourquoi pas Nadalia Onyema, Pamela Kabea, Edwige Kalala, Eliezer Kano, mon fils depuis Turquie. Bana nyos tout o basuteranga ba bébé langa tout en tout cas. Na lingi bino mingi un clin d'œil à papa Diego Milito depuis la répétition et équipe technique nanga mobimba Paulin Mukendi mon asuka ba Mukendi na moni 15 Bassé Montréal Brenda la blonde côté à Fondation Saratola et un grand merci na bino nyos tout batu bozo commenter déjà na moni Sol Mbemba wana batu tout boza wana de ana clavier tamboega fali maswa Montréal soza même langage nanga ngwela invité nanga kwa batu ba monae fali maswaku mère ndena bengi yo fali est-ce que batu tu ba yeba kona komba fali ouais la plupart hein, parce que comme panzana déjà bonne santé ouais ça va par la grâce de Dieu boni opé ouais ngapé ça va bien malgré otalanga na boloko tetalaka c'est en fait tant que yo na boloko ngai nazaki mwa libanda na mwa libanda moi ba déplacement monsieur senga te foka bato ba zaki moi privé suite à santé à papa ouais. Mais malheureusement tiki biso vraiment mes condoléances déjà merci beaucoup au ko bungisa papa na banda komelo tellement zala qui peut embrouiller au banda mon até mais sinon j'ai compatis avec toi vraiment merci et boni musala. Ouais, ça va par la grâce de Dieu, tous au bossé, ils ont les canangos bien, nazongeli pe musala je crois déjà 5 jours déjà. Okay. Nazongeli musala après matin il faut paiement, qu'on soit moins repos. Oui. Vous avez 2 semaines mon bola la raté donc comprenez un peu. Chaîne YouTube now ça évolue page... ça va bana maswaku TV oh yeah. Je profite bien ya PSAP ba partenaire na ngai boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba et puis Fabrice Mola ya Solganteka Fabrice Mola ya Solganteka mama Olga Maduda maman atika ngate 50 ans donc maman biso kokisi 50 ans le 15 a fêta qui ele kaya kitoko et puis na bosanité batutu balingaka swa kule et maramba bien za to bomi mo maramba bien to zela papa kundama après to lancer ma solo en tout cas car na kati ya makambo etali bongo matanga ya papa et moi motune ali parce que na monaki penza présence ya bandeko na yo ba comédien te na ebité ezalaki parce que informant ki bangote to ndenge ka bokoma na système arando chateliate na ebité pourquoi absence ya bandeko na ezaki na matanga ya papa vraiment na pasaki message ezaki na ba réseaux sociaux na ba page na profiter pour pesa venanga vikindala mwana munyanga solo Chof TV Bambote Belé réseau comédie les comédiens en action ba page vraiment ba kongo nyonso en tout cas ba soutenir ki ngai ba partager ki oya monaki amonaki oya monaki te za na batu musuba ya kobenga nga na ebaki te en tout cas limbisanga na koleka za na batu musuba ba benga nga na ngina ya mais nazwa ki contretemps mais sauf imprévu tous a rebelle ba mona ndele kanaki donc na juger na mutute oya monanaki gloire à Dieu oya monanaki pété gloire à Dieu donc ba Congo batu ba idaki o baluba baza ba idaki o te bangala te na lobby la plupart ba page au moins ba page au mona la plupart ba Congo bo bandi tribalisme sous cop Congo balela mbongo fort balela mbongo fort banyanga bayombe banani tout mais baluba baswahili en tout cas bato ebele basungaki ngai c'est-à-dire matanga papa nazui de gauche à droite c'est ça c'est-à-dire bato musupe na yebi bekolo te donc na ba Congo to mokili mobimba esungaki nga na ba appel na ba conseil ko fortifier ngai donc voilà et les cas qui nango très bien plus mingi et là on a remarqué qui ba fanatique nanga na kisasa balandaki nga ebele pour na actualité qui ne vraiment rien à dire donc baebi en tout cas maswa ku eza plaisir pour nanga mbaliboso
koleka na Sarato la TV mezambala ya sukate maswa koko yebisa batu oba otala yo avant o banda musala oyo ya comédie tango banda ko vanda pe na télévision banda ko tala ba comédien nyos tu baza ko sala succès à l'époque o banda olinga nani to banda osepela nani banda osepela na ave mangwa ndenge wa OK de fin na zape na fan na ya fo OK donc nando sepenga pna mangwa ndenge wa soka na yoki bongo ifuna kata atana banda osokola ifuna lukana bimambangu na yo ta théâtre donc na zape fan na et puis na banda linga les susu les trio abulanga ndo danga mulumba ngapna na ndo chacha bango trop sérieux wana to sela ba deck na zena na kenda penda na epsi papa sombinanga cassette na somba na tala kango pamba donc après na bako bunda na biso pele na komi ko meka parce que théâtre c'est inné ezelo na botami nango au fur et à mesure ya okenda la classe na classe to laksaka pe moi ba capacité na biso mususu to za voilà ngana école ezaki so oye na ba fin de l'année tant za ba moment ba proclamation mona ba choisir yo pour la récitation pour la scénette moko boye nazaki parmi bato na epeso moi cadeau za na bando zanga te na bando zo et puis na classe na biso nazaka so na yete fo ba yo lukanga parce que mutachaka ambiance ya makasi zanga et mutachaka na ambiance ya dégâts na classe nga na eso professeur tam soaye ndezara pesibino no mwako azo koma ngana oya na sima na nukuti eboe classe swe gangi na zongi place nangana vandi lero baluka ka kimia nde na sali kamte na sala yesko ya ngotro joua kanganga na beta ba na beta ba ya fo donc banda comédie kala banda kala na ndenge ve nanga moko songo bololo auta pa ya Fredi Mbali Sombo azana ba ligorodo à l'époque ndepse nga petit aux artistes ya ko travailler donc ezaki décision yo moko zwa kite ke ne ezabo ifona comme artiste to eza mutu ndako proposer au petit fo yes quoi zende nini sanga ka petit yo artiste avait été ngama bokete au boulé classe au boulé au saba ngatenga pena na vie nanga boulot nanga ezaki snell na donc vision nanga ezalaka yango électricité yango cop nanga na bando sala donc na eba pena ke lobby na zala na snell mutu donc vision nanga ezali bongo mais na bando sa pe commerce parce que maman est commerçante papa est commerçant donc ba commerçant pe mikete parce que vie on a kin azay master MB j'espère biso tout ebi mbazara na ba Toyota minene donc ce que massa na akenda ba manianga ba luozi ba nkundi ba sumbi voilà yo amona matadi mwana muke na kin na kin mwana muke parce que nga botami awa botami awa mambo tout awa na âge ya 13 ans de papa na mama bakabwana tant bakabwani mama lokwa famille nyonso eza na matadi a décidé qu'il faut tokende kuna tokepe kuna na tangi pe na Itolu après kotanga kuna après passer 15 ans to retrouver papa tant on a retrouvé papa et senga fonga mona kende na mona ndeni papa za parce que papa za muta Brazzaville nyanga mulari akola kuna makambo tu ezaka kuna ndezaka mère ndenga katsaka mwa cop ba momo ba pillage wana allez mère a 8 plans atongoli père a décidé te momi na ngala tikete aye Hollanda ki sasa après 13 ans et simbagité bakabwani et passé 15 à 16 ans vous avez un papa te moi na maman Ikemba ya faux ya nenga mabe penza ya ba maya lobo pe aya maya lobo ko te mena ndenga famille te ba maya lobo ezaki te na ndenga famille en tout cas ya pondo mai banda parce que oncle na so y déclara no mingle
je te sali et noko Jean azaki moko na marché Sid na Matadi azaki na likunzi donc azaki na likunzi donc na ndenga Sid wana soki oyo tuni toluka fumweto ana kenkelere ya Gaillard donc to banda ozanga te to banda ozanga te nga tango après 6 ans ya ozana na Matadi na omona mwandenga ngo ezaki moi minerval comme au foot na bakokoso nganto wana décidaki na banda cop na bandi cirage noko ba pesa temps wana te il fallait libaye zalo la sauf na ke yo bandaka cirage mama na cirage série wana sko chokari se bimisika ebi chokari ndeni mayo asavo anu basokolela kana basirero basala baebi to bengo sko chokaris ngake ndo sana terrain damar wana na Matadi na osala wana donc bato baebi yo kuna baebi kozaka sirere via compliqué baebi sirere boulanger mais kopa liboso non sirere après sirere to komoteka ndunda wana yo kaka nga tellement bando teka ndunda to tsomba na mpozo na pont ekaboli Matadi na ruta bakongo to somba kuna na ba mai kuna to sombi na yo teka na Minkondo na marché mo wana e ba ndo kitsa bakara minene ya kitsa bafufu banini o teka wana ti mera yo kitakin esengi fonga na kitakin na yo lande na kin mama motonga mama fetier ngasko na ndo teka na rond-point ngaba tika boy donc so mama tongi oyebi ba mama fiti ba neomso oyeba ba mama fiti bilamba kizoba ya bakizoba zoba ba mama mo batambusaka boesko mama bango zaki motongi yango yosko moteki yango na rond-point ngaba suka usali ba cop na teka wana ti na yo mona ga esimba te vena ngamoko na Matadi ya benga esinga petit bon lokolo zo bunda pe na moi classe mais ya kana la so moi métier ya mapa na gâteau et sungao ozako luka te na bando no luka ngabna bando la sa misute talaga à l'époque mais on laisse à peu mère o qui pepe baleki musu parce que to yaki 5 mama mama yemo ko zo bunda bandunda wana donc yebi kaka donc moi mbala c'est décidé abandonner na bando mona ka esimba te na sima baza basi mobali moko après 3 basi mais yosko na basi ba ebele bongo yo mtoki oteka ba petit mike ba tanga nanu suseza ngana tanga ka me bango pe batanga ka donc ozo soutenir koto pe bo bunda et au sala na yo zonga Matadi papa lelo je te sali so kuta na pota l'émission yo abando la ksangai na oyekola sko mapa na commanda Minkondo kiti commanda pour mata Belvedere na ekola mapa wana ba mama batikali yo zongi nga zongi nga pena na vanda na merte na zongi cop na vanda papa lelo lokwa na zaki dirigeant na église ape pasteur na biso donc na zaki wana église koto tia yo pisanga te aneo loko yekoli boye fo zonga classe na yo zonga so classe na Itolu ando tanga susu deuxième CO troisième quatrième 5e wana okoti kopa mapa wana na komi boulanger pena dondo sabo ependa na saka mapa faux na saka gâteau faux o sepela teme bandeko botala biso ngayebi ke ba sponsor bobima nalingi bato yo bolingaka penza artiste na biso Fally Maswaku tolingi bo budgetiser le biso télé réalité moro Fally Maswaku penda c'est la biso c'est la biso mapa na gâteau c'est la biso bien et ça bien wana pena cop nanga donc na la pena wana e salike na kompe gérant moko quelque part na stade na makamba mapa kaka te wansko na comprendre que gâteau zo pesa mbongo mieux que lipa okoti gâteau okoti nanga na gâteau na gâteau na bando sala bayo changa gérant après gérant moi mampe bande ofungwa muke na yo zo masa nanga moko banko na koma satirer to koma ça da ba saki belé na yo zo masa nanga moko na epse bon na laksa yo
po yo yeba bon na sima olaksa ye akomene diabo nanga ba yo longolanga musala ya remplacer après nataka vi na bandaki de ana esimba te fona zonga na okini na yo yakini tant na yakini na ye na bando travailler na Kambumba na salon na Bimsum wala pe mapa wana mapa na bande na mapa mapa directeur mo ya SNEL azape Kambumba mena ngambu ya centre ndaya ko découvrir boulot nanga ako découvrir boulot nanga epsingai ebike nalia mapa nao nalia ba gâteau nao au salaka ya bato batika na terminus wana directeur wana epsingai tu fais du bon boulot parce que po bafuta ko combien epsi mbong bafuta nga epsinga mais non ici matin bon je vais voir ce que je dois faire et l'équipe après 3 mois na monaka bien ngai viens basala afu wapi basala ba fermentation ndenge nini na lakisi marambo tout to sale four fermentation pétrin tout to sale nyonso to sombi pe farine na bando sola na ba mère na nga parce que nazaki déjà na combo parce que so lelo oyebi penza makambo etali boulanger en tout cas bande ko na osenga na bino to na posa total Fally Maswako asa la biso pena mapa na ba gâteau to liango penza télé réalité to liango to sepela makasi na yebi ke ba mele ya mwe baboza wana déjà tata poyo na yebi déjà talara yo au kabarambongo ba salaire abatu na YouTube donc dégâts vraiment après et au sala que to fongoli boulangerie na solo li pe na ba mère pour na zaï na ba mère na ba client fidèle bali akablo soka OK boulangerie mo ba balandi yo na ozo ba mère wana pato bandi ko travailler to sala ko forme et lo wasika na bimisaka kibuki kako de faire association à la publicité yo muto sala ngo ozomona makambo kibuki na soli na boss nanga to luke loko yo to pesa ngo ba artiste basala promotion en attendant na sa bombe na sa théâtre wana wapi na sa théâtre sko pas songo bololo na kesko pambali sombo songo bololo nda zwaka yo après na longwe pa na ye ne pa ya Freddy na pese mbote même na Matadi l'air na travail na bando travailler panza yafu na sala na ngai ba mapa mais na théâtre parce que na comédie na elengi na et au sala ke nzamba sali grâce tozaki na demi sac to mobeta 4 sacs to engager pe batu na mi gérant wana ka kibuki kibuki pena ampleur ya fo ampleur pena ke lipa kibuki soko liango kilo ya carré na uta na Matadi après nzamba yo sala grâce bon ça proposer ngai psingai bon na place toujours rabat to futa bango za bana kazi na bandundu basare loti baya o laksa bango anatanda poto dipne pe moi dépense pour ba pesenga pe palais pesenga next azana lupango gaya donc azwaki opeza charge pena donc so eza pena so potalingo moi pe moi face changer moi on me l'a tapé moi bien donc voilà après ba yepe na bando laksa bango musala malembe ba yeba musala te ba yebi musala et comme pe boato lali pongi ba sa musala passé 2 ans jour mo boy na bisi bango bonga kerep na ya un peu retard parce que son alongo fona que la mama place na bando komela na salon en église à 12 apôtres na hôpital à 12 apôtres na bia nini Kamenga mère na biso wana azana moi vraiment problème à malade il faut na getala e na kabele mo mkepo et basomba mo bakesi tant na kei na kerep après rep na kei kuna le na yozonga na mona ba vandi singa pa boss pepsenga yo kendaki ba théâtre alors
na mono ndere ekoya kobebisa musala na ngai na lingaki na tono question na théâtre na musala oponini na vanda après na epse papa même pendant zoakinga nazalaka na nga kosala nyonso mibale nakotwaka na répétition deux fois menakendaka moko bongo lelo oyo kaka ayebisi ngai bon fais ton choix ou mon boulot ou le théâtre na vanda na réfléchir nasala ta ba 5 minutes nayebisi théâtre ayebisi ngai bon ok napesa mbongo nolobi comme ça otikela ngai boulangerie biloko nao na next oyeba ndenge obimisa tututu nayoka pasi moko non nayoka pasi ya bongo te nayoka pasi mono nayoka pena pasi ya bongo te donc eza parmi ba tâche ya vie na yo ba mauvais souvenir donc ovandi bobi vision na nga idée na nga nasali ya mayele na nga nani pe na miso ya bato ebisi nzambe futa ye na yo longwa na bien rien nasoli na bavie na nga moko bavie wana na bavie na ngai nazwaka bango mpe na boulot nzambe asungi mpe bango mpe bacrée boulangerie na bango wana sikoyo na kambumba sikoyo en face à Charles Mombaya défunt Charles Mombaya nzambe ayosala grâce na ye mpa na bango vie ta makambo ekomelinga boye petit yo sunga biso boulangerie yango oyo pour le moment obanda travailler lokwa journalier tosali na ntongo tolibere soki journée wana etombe mpe osali te osali te premier jour nasali 2 jours nasalaka te 3e jour nasali bula gato sikoye nayebisi bango ve nga alingi nasola na baclient na quelques personnes ya terminus pour à l'époque ezalaki gâteau na pokwa omelette ereniaka fort boulangerie pâtisserie moko kaka ezalaka na lembe ezalaka na lukwila donc bato bayebe mpo ozwa gâteau batriangle bakucourant bacroissant il faut keka na lukwila nde sikoyo nayosola na bavie wana bavie mpe problème ya te nayosola na masa mo mpe na kambumba wana banda oteka gâteau ayebisi ngai so ozobimisa bakalita bien nakenda nano na matete pa vie na nga mo bazali na pâtisserie navanda natali bango nde baosale natuneka baquestion na comprendre bagâteau akini ezalaka boye eyosala ke wacourage naye ozonga sikoyo nabanda na 10 bikolo bien facile te naokaliki sikoyo 10 bikolo yasenga yanga ka 100 pièces 10 bikolo epesa ngai 150 pièces 50 wana bon nasi na proposer na PC kaka ye ayebsinga bon problème te totyaka na mesa totandeni ekende parce que loni nasalaki na doublaki goût na bakisi yango goût nazali mpena na fermentation amati mpena natie moto normal na four gâteau ebima mpena nasala siko likolo miel putain ekendaka na mesa boye wana komo excité ngata saka émission ngata semaine prochaine gâteau pena donc gâteau pena salage Joanna ateka epsinga na teka bongo te deuxième jour na yo sala na selesco 200 pièces na sala quoi 12 bikolo après une semaine na bandu beta demisaki ba mama mo pe ba na terminus wana ba mère na pe ba mekaki kaka ba mama musu ba ko zwa mapa wana so ba telika gâteau solo boye wana na chango maki na se sacrifier bénéficier za mukie mais qualité na benda na no clientèle jo moko boye na lemba terministe sur la kana epeka na proposa ke alingaka te ba message ya lukwila na se meka kaka je me souviens ele moi 10 na bisi yo 5 joya yo 5 opesa ngambongo mais kana no tala peut-être na oteka bat ba mo préféré singa sela na 100 pièces Jésus Christ na sali 100 pièces boulangerie bongwana pâtisserie eta 5 sacs ya gâteau na veni
mère na biso mo bando sa na midema zaki mkonzi tanga muninga na ko mosomba ba 5 sacs ba 10 sacs abisinga te yaka na signer au contrat au banda ko bimisa kata 30 sacs au pesi mbongo 10 sacs après chaque jour au vexa ka ba 3 sacs 4 sacs parce qu'on a 5 sacs on a bando sa la journée na zo bénéfice 100%. Donc gâteau zaki so dépenser 100 000 aux 200 000. OK. Ça compter ba fouti ko kabela ba soda. OK. Bino moko lia ko kabela na lupango. Bisio petit patron. Petit patron. Nzamba tombola kinga na niveau moko babina simbikisi. Car pena mi deme comme ko tia vene ki ti 40. Oh babosani ke obanda te kandunda osala pe sirage. Mokili ya bizarre. Nzamba elevanga na niveau moko so bambongo mse banda olekelanga mo simi mbongo boyo. Mbongo bele bonga enda kuna so koti na ozwa parler na bimsum pena. Et passer na biso tete bimash. Bande kona bazaki ba Yannick banani na vexelar na zui parler. Na zui parler chambre salon. Na movana na so pepe bambetu, on pepe forme, on bima propre, parfum pe, donc bango mo bongwana. Na groupe pe tellement to na groupe momana na ba nani ba malu. Wana ko misko pa Remi Kilola. Olongwe pa yambalo. Wana longwe de pa yambalo. OK. Na on pa Remi Kilola que je te sali. Na mo bosser pena donc nzambe pena élevé. On pena yeboy na sala sauter. Na mo yo sa ka ba compte. Na bike ça ki oboka to bobimisa autant de moxo. Na ça ki bima autant ça ki autant. Oti ki la pe baninga espace bazwa. Donc boulangerie et bongwana pâtisserie. Ba vena nga ba tekelanga biloko nyonso boulangerie. Lokola ezaki ba vena nga na to salango verbal. Ma soeur kuna bien. Poni teto sa sur boulangerie na biso. Ko sa boulangerie za mabete nga na préférer pâtisserie. To sa pâtisserie kasi na préférer pâtisserie. Pâtisserie za bien. Maman yango le to sala boyo po balkelinga. Maîtriser de l'eau maîtrisant. Donc na baki nzambe sosa nga grâce lelo na bimi libanda mboka. Eza parmi ba vision nga liboso ona osala to mutu mo pe boye oya alingia salango nga futanga mbongo na pesi ba directif et puis ba pare a resomba na pesi ba directif ndeni osala tout parce que lelo toza na époque nde toza ki te po biso bando sela ba frigo na ba résistance ya ba boudin boké pena pas register à monter les bino pena fort bien. Soyez vidé, otima tchatchana sima, pour na moto zonga simate. Donc naza pena ba master pene belé oyo, je crois nzambe soko asungi. To monter logo moko o bandeko pe wana ba se retrouver. Ba se retrouver et ça bango pe bien parce que place au logo ti lipa place au yebeli musala batika bongo te il faut tika mo lembo po eza penelo na linga pe mingi po patire futaka ça ba jeter mama patire futaka patire so sali yango a to sali no perte mo début au sala faut sala dépense mais so zuka na clientèle aussi biso ce que to ngoto sa o sala bali o sala bilo mo lix te sala bilo mo normal 1000 francs, 500 francs. Nous pas en facilitation BP allié. On est bon. Aux on a ba clientèle belle. Et là on sous na copte bosana. Moni ba mère na biso na ba bimara tonga ana. Ba ndozo ba ba gâteau ana. Bon ba moyenne za ka ba 200 francs. Ba 500 300. So créer des lots moi bongo. Ba maman na bazwa ko mo ka gâteau na yo. So sali on ka bien. Otambola na onka na ba cantine wana muto ameki dikungana na gâteau mona lia kana nyanga ka place to tournaka mère ana le ka chaque tongo so aleki na benga na mère yaka na sombi gâteau so na na mbongo na sombi la ke pena na osili satani na kabeli bato pona yebi kopo wana ndenge zalaka azolandaka ata mususu ba 20 francs likolo o bazo bombele na carte pona fin du mois azwa ata mususu 20 000 francs. Totam sous soit sombiango na vente cash
ako dépenser tam sur 10 000 mais liko na ngazo landa ka 3 000 francs donc so na coûté na mère moi bongo en tout cas so na nango na big sarate na ko pesa na pe la ya excédent mais na pesa ka pesa batu balia na bango parce que na ebi souffrance ya cop wana et ça là que tozwa cop ya journée internationale ya okende Lubumbashi na ki théâtre siko batchengai parce que na groupe na le roi partenaire mais en attendant pe artiste Scott ba groupe wana to bando travailler na Kifali to bando travailler na Papa Maswaku ozo Papa Maswaku Papa Maswaku za vie mo boto zene na avenir mtaba kwiti azapera bino boyiba ka ba via batu na ba quartier malo sombola yamba ya Freddy yamba yo mama batu yo pe susu vie moko boye ya quartier ngai père na za ki abana tindanga lotoko à l'époque OK na ndo sumbele lotoko trop na salon pe kaka na ndo sumbele lotoko soka ye ponga botami na yangambi soka ye o kaka yo soki na tindi yo okendaka mais leki na soki na tindi ye aboyaka yo vomoza maswaku première fois c'est awa ba comme ba tata mibimba bongo eleka na ngo akoma soka yende tina pale po abando longwa salongo yo melana yangambi so yende na côté na biso po ba melaka lotoko na ngambu boye biso pale zaki na ngambu boye omo so alongwe kuna ye Elisha aheba komba mama Elisha bengala kana le mwana yo maswaku donc ndengo lo ba tonalité wana nde ya maswaku wana papa biso apona lo ba papa kombo ya vie wana OK on a pena père na biso donc tonalité maswaku ki Congo français papa biso papa OK on a pena père abenga nga bongo siko baninga ba komotumbula nga na kombo wana na so benga bon photo bunde so benga bongo satan de so kimi na kanelio na zepe makasi pena teme na ene makasi na ba instrument kota mabanga ko bamba na bando bunda sauvage et puis c'est lo etikala so na bunda o nyonso ezaka wana na nzoto na bongo après et au sala ke baninga ko tumbula ngai leto yo yasko na salongo to mo vanda bina kuna déplacer ko na bandi pe théâtre na bando jouer normal après ko tala ravi mangwao guana ya ko makata na ko moye ko la tonalité songo ya ngai il faut ko la tonalité atozana kata toilette na douche yolo ba ka tonalité ye ko laka na zao ndem talibo matina classe yo zaga la tonalité ka travailler là ti jour muso na répétition boy na mekango ka boy e kanga bato tango e kange ba mo luka siko kombo ba pia ngai ba mo songo abi mais bo luka kombo po anini ye da ba tumbula kina kombo maswaku zwango na zwango et puis là na bandi là na bando jouer na kombo maswaku perango aibisa ngai yo bandaki kuboya ti kombo bandaki kuboya moni sikoyo kombo na zo peso kombo munene kombo ya bato ya minene okoyeba na mokili mobimba malheureusement kufa na ye donc bon que son âme repose en paix donc kombo utawana et après toke Lubumbashi tant toke Lubumbashi boye na sima ba vie bateka tout atikana basaki ya farine banini tout bateka l'art bateki la mère moi bando combattre nga ayepe na boulangerie parce qu'on a nenga en plaire na legaki bateki la skoye nga na somba biloko na procès verbal asomba biloko bouche à bouche donc na utasko na ye ba mama wana la na ye pour nazena ba mama na bando bombela ba mbongo ba futa à chaque fin du mois na bona mona ça va 15 heures boé sentir que bat ba yo zo ba oya poko ba ngendo teka na poko teni boy akota kimia mama lupango amonenga aseke atie mutonga se ay mama boni ya oye na ye na leki tana yo zo nga fanti nga ipsinga ye
Non, bien. Ça fait un temps, il faut se plaindre. Il y a des travail, tout le monde a platine, il continue à faire fermentation. Tout le monde a maman qui a cadena. Mais bon, le quoi qui minalar et un problème te mais matériel local les a na travail qui na moi 200 000 moi à l'époque na bombaka na travail kaka na travail simba et na fongola bona buki kadena fongola boulanger na kota na taraba mbila bae mais c'est ça na bima kuchaka suma kola ate aviza place mamwa sombaki na bima na olenga na makui tolongwana bamanga na kena la police na fundi tant na fundi et ça l'esco ba komo bengisa biso kili makambo sko mère à l'époque adaki muluba wana mamwana somba musiko asombaki donc na ebisio yo poane lo côté na minute wana na moment faiblesse wa yesko abando yena minute wana banda esko ko komona donc na lela mabe na lela pena mabe na ke na procès na ba bisingai yoza na preuve teo ba mère musupe ou bazaye pe mo mitema ya malamu ba comprenenga ba ope ba mabe il faut futaka mbongo ba betelanga totalité sala ba $600 mama ya tangu mama ye mama tangu aye apesi ndambu apo opesa ndambu nde osalake baliberenga mama bifo zonga matadi ok zonga matadi mais malgré ça nakoka te ti quelque temps na okaso viana te o mesana déjà o bunda comment no de apato na coin na yo donc balaka ba garantir ndako na zwaka yango permetaka futi mo banyongo atikalaka na maboko na $50 yango na kenda nango si to yo retrouver père ok na yo qu'est-ce point noir pour na point noir na c'est jusqu'au 10 ans au comment qu'on na point noir par rapport à cop kaka comme ça là na kende pas papa olandi père parce que là tu retrouver père ok na ko va na point noir na point noir ce kuna tu as que retrouver aussi na kata ya succès na monde à théâtre ndenge na bandisco succès na Pointe Noire ok tant na kekuna na yo kutana monstre d'Archico pour le défunt kutana ye singa wana pour na point noir ça ye na ndenge ba fille pour jouer na bango fo benganga ba artiste tout ba bando utakin boya so ba bengi opesi bango ba fille bo jouer yo mo pour jouer pe ba libérer moi muke par rapport en attendant na na cop nanga na ndo sa ya ba CD kuna na point noir comment on te ka ba CD ka vemo so na pesa ke bula ba CD donc to sa sous maison na e comment menelo wa gaya na mto ba bula fondo mo ngala commerçant ya commerçant pa na kompo bunda to bunda nzamba yo sala faveur et yo sala ke babando refoulé à Point Noir Braza Pointe Noire o azaza yo wa fazonga sko nga mwasi na zane na ndako age zayo ok zairoise sko ngai père a déclaré déjà ok donc na moi document kuna faveur quoi et au sala sko atalika madame azonga emo kisasa esimba te tozonga ok tozonga kin tanto yozonga kin yepe tellement via kisasa atikango kala et sala pe akoki pete azongi na epe kaka wana ba vie privée azongi na ena tikali su likemba ndena banova na masana nga branli to save ok wana tiki succès kuno esko au bandeli so 0
après nzamba yo ça la faveur nouvelle vague pa mama via OK le capé pas via Queen hein si lelo naza wana nga sala sko plateforme bino bokomo ko sabiso ka ba te bongo pena olongwa pa via sala ya yo naza pena nga naza pa mama via mais na sala plateforme à travers chaîne parce que nako luka ka bato te il faut na créer donc so lelo babi pièce à vie et bibi to s'attendre na masoa koza na kati nazalaka OK naza chef OK mais en attendant na plateforme nga na accord OK donc tout ça lelo moko moni nelo nyo so sala ngo foza na stratégie parce que cop ba sala ka cop pour lukozwa quelque chose cop ba sala ka teka pour sala kaka tout lelo to na chaîne Maswaku TV za na bana o ezo bimisa pe o lelo so ba yebi bango c'est grâce à Maswaku TV alors tu préférais que ça la plateforme pour na vision moko ya film to anango OK c'est-à-dire za théâtre té mais ça la peine na film to ça la maquette déjà to projecta qui un jour anniversaire na ngai bato bazali un événement ndenge lekaki ba monaki na ebisio tout ozanga te na roya na ngate na bonanga te tout ozanga te le 5 avril to fêta ce le 10 OK voilà donc après wana nde nzamba yo sala grâce mayonnaise chituka OK ya mayo ya mode pe tellement ba ndoya ba yebaki pena moi arango na nzoto obendanga yaka YouTube square bandi OK so ba promotion liposoti bande part na YouTube na théâtre et c'est pelisa Top Vision Yves Lobamba le boss Yves Lobamba Top Vision fondé na bien fondé oyemta a pincha pe na makam te osane contrat te yokaina ye aswingai na yobeta premier film na yobeta deuxième film kwala nga ekangi poto tomboli sukombo mande toza tilelo après un certain temps na décidé ki na sala chaîne nanga OK parce que to sala mais vision biso mokozanine c'est ça faut créer pe cop na yo artiste il faut ba retrouver ka na combo donc ba beti combo ba taliboy ba moni ba mo biloko na musalo sala et bimi ba mo donc nazaki obligé na créer chaîne tant on a créé chaîne Dédé ta changa pe pression tant on a créé chaîne ya Titi que je te sali wa sala ke Léona za na chaîne et puis ingénieur Mike o bazaki moko ngana kanga motema na beta pendant 6 mois nazelaka monétisation qui sasa ozelaka OK ngapena na zela na ngamena nga teke na tshela mutu mutabando zwela boya na ngai kanga na motema penati o sentir que na garantie silio mais ozelaka ka tala YouTube alors koso moi bato ba fongola ba chaîne na loyenge o tchepe théâtre tika bango YouTube eza passe ya bande konaka osaba jeter il faut dépenser ba le au vendre pe boye ezokotaka pe donc voilà nzamba yo sa grâce lelo to créer pe société na biso bato pe bazobika Maswaku za parmi ba comédien o ba uti ko régner na confinement bo régner makasi est-ce que quoi ça biso secret ezaki nini parce que après confinement ngo to ebi ko za de Maswaku ozala pe de Maswaku mais après confinement toyo kasuste te en fait problème ezanine omoni ngai nazaka na système moko nga susi na ngeza te na mata na sala boye nga linga na za boye uzalonga wana naza na nga wana mama bobaluki boye naza Maswaku za naza combattre na niveau moko tu peux pas imaginer mais tika oyela biso ba combattre to déjà na yebisa o yango balinga ko na banzonzi nga batu te Maswaku ngo sanga combattre siko balinga ngate pona sani te balinga babengisa ko na banzonzi te babenga ngate kisi makasi bana matali azoloba nakosa ote naza parmi mutu o balobela ye ba mabenyoso olinga basi baninga nasolo biso neti nani
Ah, na otanga na ba komba ba te moza parmi bato bazana kisi ba kombataka baninga, ba tibwakela baninga maladi, kobimana basi ya baninga. Donc oza bato ke ochara batu dra mwindu do so nzondi ngeza babenga ka maswaku. Te. Oh. Nepselo mo. Ah. Mon lelo to lobanine zela na mekempe ko éclaircir na. Omoni tango artiste abimaka bato balobaka gauche droite. Tango obima bato baloba gauche droite ke ye asimbi ye boye. Epi na mwa mwere ki ngiri matswaku moto. Ya osara te. Sko so na ebiso ke moninga. Banda na botama à part ba je musu to sala na kikala oyebi na opena ba ma musu te nga moto te nakoli yoka skona so place nakoli nakoli na Mpevalongo grandi na Mpevalongo nakoli na spiritualité ça déjà makambo o mutako kenda ke ye kola bala se ba koma ka ko bata mana sima na kola na za chrétien te ngai naza peva mama ngai nazala dirigeant ya Kilombo ya korala ba manianga nde okoki changer vie te nako changer ya vie lokola muntu nyonso mais lokola biso to koli na prière mama na ngamo kwa mama diagonese aza na minicho ba nommé pasteur. OK biso de makambo ane si marate mais secret moko balakisa biso eza kimia bato ba comprendre yo te obunda ndenge nini po lelo zala yo me batonga yo me bakutona moti ebele oyo bakanisaka kenga na simba kisi oyo balandanga pona na bato ebele balandanga bato ebele pe ba ya église na biso na sens que ba comprendre que ba yeba ke ndenge nini atelema wapi me ba ya pe boy ba kima poani po ba comprendre que on dit à kosa abiso étoile ba kosa kangote ato bombi yango na se ya kiti mama tangu nzamba lobaka apanza yango mokili ekoloba kaka tangu mutabimaka baloba simbi bat baloba lekisi bat baloba saliboye mais oyo yo moko yebi keza il faut ngai na kanga makana lokolo naza po lelo nazala o naza to betali solo kisi depuis na bandi 50e année yo signé ki babi yo signé à 25 ans 25 ans te nana signati mukolo na okufa ya kipende te na pedi ngai bodi maswako te herbivore herbivore te herbivore na ba journée les catins et ça parmi mes beko ya vie mkono sala ngo carrière baby alors côté na bino baliza bata ba PDT OK na contredit nzambe kasi yango na lobby ebele batenga bina ko envier dans ebiso ebele batenga bina ko envier na koma lokola ye tala stratégie ngaza nango mole na bima kina dane na pécard après 6 mois temps na lukilo mona vaccine a changé après 6 mois temps na lukilo mona na changé ya changé kamito ana kisha makasi te babo defa katika maswako tenga defa te na balimbisa tika babi sendo mona pasi ngai tozoyoka ba maso ngai oui defa te sendo babi maswako sendo mo na beta yo lisolo beta ya nando te ka pe carte na bato pe bwa bengi wende ni maswako na 4 ya oteki uyo oteka boye ngana ozwa boye na teki bunga supa libota na ngandene ngaza ngwankazi yaya ya libota bana nkazi ebele na soke so na ke matadi tona benga bo bengela nga bango nyonso baya oyoka mutu pasi lokwa nzamba sa biso leo tozanga ba chaîne kodia te na biloko wana biso ba biloko wana ya rate biso biloko wana ya rate et ça que nzamba sala yo ngolo moni parcours na tala parcours na ngezaka oye piu
oye puis à chaque métier na salaka nzambe eleva ngai et na ebisaka nzambe nde na osa musala o musalo na osala ngai ba misale bele kufi pona théâtre so tombolinga na musalo te c'est que konta ngate alors prière nanga du jour au jour ezaki nzambe musana nga nzambe musana nga nzambe musana nga yobi o mutasenga ya ngwazo biso senga oyo na lingi po lobi nazala ona ozala donc lokwa na senga nzambe lipa pesa nga lipa nazana nga na ngote me na vivaka na osunga pe nazapi na bato basunganga est-ce que sunga pe bana ya ndeko na biso pululu ouais wana bana ngati bana ngai to salinde depuis papa avant papa kufa parce que ça fait un temps vraiment papa a merdé nga ya makasi ya makasi penza donc au vendre pe bovazang pe $10 na poche oui biga ba diabétique nde bazala sur les commis ekoti makasi nde ezala mais na sali au moins auto que ndepena franchement 3 mois non na moni bangote na moins na téléphone kokonde nini ba oya point noir kutunde ni to sur la dana mama na air nyoso et puis air mo pe passa ngai to sololi Karine Kabwe bana baza awa to benganaka donc naningaki donc papa ototika biso na pemisa mwa mutu kimia na meka kozongisa zongisa mwa ba activité mususu et puis to créer ba to cibler moi babiloko moko boye bando permettre biso to bunda bunda après nazonga siko système ya nde nazalaki. Merci beaucoup Maswaku. Avant to kota na deuxième étape côté bankambo mabe mingezo vanda na monde à théâtre. Maswaku, est-ce que okoko tsabsono na bena o batuba otala o longwela bisono linette s'il te plaît. Batuba otala o même biso penza ko tsabsono no batuba sepela no bisika baza vato niata place bena na panzo cerveau. Bande kunanga ler na sakuya nazo ye mission tango na sakuya boy to bandaki kulandana na jeep moko boy but omoni ba jeep oyo izaka na mbongo wana yo ngai sikoyo na sima bango liboso papa jeep esali shit tango baluki mbongo ebimi na kati ya mutuka epanzani basoda bango moko bazalaki na kati ya jeep babimi babandi kolokuta mbongo po bakima wana basoda occasion ti mbongo wa banki mbongo wa leta babandi kutia mbongo moko akimi mais yazalaki na kati ya jeep akimi ndenge nini kapi na freine na lubi non yo pocha eza chance nanga na profiter mama na kiti na bandi kokotisa mbongo na saki kotisa mbongo na saki ayebisi yo leri kaka na zwimbongo na tomboli boy jipa la police ezo ya ngape na ye mbangu na kota na mutuka na ngai boy natala ga shedi babu jenga ve ere misheko kitoka ipasha Oliga do rate mbongo bele bongo na sa ndoto rate sio la linga banyanga mingi poko to balinga beno ba ya didi beno ba ya nuingini kwa beno kwa leti kungo mabankundi yo kiadi yaye mavanga mabantu betinzoma mukondo kwa bile yaya nasala fierita ba Kongo ya banyanga donc asala fierita banyanga pena donc osa munyanga munyanga penza Maswaku, est-ce que vous êtes prête? Non, prête. O lo baka vérité. Baka vérité. Ah bon bah attends. Maswaku na ebi kozara na réseaux sociaux. Est-ce que yo ki solo a liste? Ya nini yo? Toza na des listes. Toza na liste ba to ba kokufa, ya ba comédien o fo ba kufa. Toza pe na liste ya ba comédien o ya ba PD. Ya ba lesbienne. Na ba o ba bimara bango na bango ba comédien. Est-ce que yo ki solo a liste? Ya ba kufa. Toi na liste. Ya ba lesbienne. Toi na liste ya ba PD. Ga yo ki ngoten. Oyo kite? Na yo kite. Yango na pesa o liste wana. OK. Na kati
kati ya liste tina bengisi yo parce que nabite likambo yo tomoni liste bibi mais toza na confirmation te mutako pesa biso confirmation za kombo ya maswaku o nga na moni a oh maswaku relation ni nozaka na princesse aza petite sœur c'est-à-dire batebele na répondre ke loko batebele ba comprendre raté et là on est sala ke ngai na princesse to banda okangana trop princesse aza parmi bato ba pesanga to solo là princesse aza parmi bato oyo top vision a pesanga ya liboso promotion na tchaka na ba film et la fille aza reconnaissante na ndenge moko ya bien sikoyo bon tobeta les solo les passé hein et les passé tam sous les lois dans mutuna et ça les ba yeye les passé na ay masananga ça deso toi na staff toi na princesse te babi na théâtre ezalaka te ngaskoyo na ndenga bien na ebeka maswa est-ce que princesse a moi si mabe akitoko mère nande na buena maswa ko to sola na ndenga bien to sola na ndenga indusa pena na simba apé 100 francs c'est ça oui et puis na moment oyo ezake moment pe nazo nazana proposante nanga oyo tamsu pe lobby tamsu avant nepe si la boye mariage salami voilà vous comprenez maswa ko lingo bala no bala kalate ebongo ye wana tikena nani wana mama na nganzambe ozomona masoko zo wanga na nyonso nga na zo loba ne penda zo boya maswa ku yona décembre oyo zo bala te na lobby omona pe na décembre oyo pe na ko bala tamsu pe 2022 te maswa ku tozo zonga ka na princesse nano pesi biso réponse à bien te réponse à bien Zake princesse aza petite sœur propre et à bien asolara bien aza mwasi nanga te lo ebouja pa mpamba te ebi mayo ebouja ndeni ebi makambo ebandi depuis nini aneni 2018 kasi na 2018 ebi bana babimisa kasi banani kasi bandeko ka bazasu bamoni yo bo vanda po on se le dise princesse ba snap l'air ebimi azai pena snap trop to vanda pe to vanda pena mutune boué ya lifafa ya na ngai par rapport à muto banda ozana ye akosa afficher na vidéo te aga moi 4 ya na nenga indusa te na nenga indusa pe ekokende wana mwa batu na yo na nenga bapoto na nenga bakino otalaka ke princesse pe na nenga indusa pe ana je na ekoto yo donc biso to beta bango aje ki zengi wana te moni ke liste ngo batu bakoma ngo bakosa wana te wana bakosi princesse banda lelo te za mambo kala sito loba ngo mambo kala c'est du mensonge depuis makambo wana banda so pena moi sinanga mais sina balai on a biso mambo ça poulet je te jure moni lelo toi na émission to bika to loba vérité moi ça li papa nanga na chango na monoko ata mukolo moko te na bisa presence que je t'aime na linga ko fort parce que quoi fino ya kitoko lati chapeau pour ane mikolo na système pour ba comprendre religion na ngate te melongo la na tota mais quoi fino ya nango bien ouais bon ya nango bien na kata yo un peu mais voilà donc ata mukolo moko te princesse na ipsa ke ebike yo a kitoko na lela fort mais na parcours na ngai ba ne belé pe bazu pe pat ba artiste belé pe bazu pe pa na sima nanga parce que soto bina nenga ba contrat o bato bazwa ba film pe na liboso ya ba YouTube wana boye otso bo che pièce ningisi pe poto ngai Barcelone Nico Chege tout ça ba première promotion moni ce que to calculer parcours tam suna za pe na ex moko boye mamba princesse ezalaka to boya na ex wana na kompena mususu mamba princesse ezalaki ti lelo masoko yo po bala pe funa bala obligatoire quand
mais topesa kanté parce que tobande makambo oyo nga napesa bamoma mo boye nazali mpe na prêt obala mais après ozwi déception oseni ozongi nsima suite mpe ka ya makambo ya princesse ebomelaka mpe makambo ebele mais nga sikoyo naloba boye vomie baloba mabe mais bakuta nango te donc napesaka temps nayebi ke jour na obala bacomprendre ke azali mwasi na nga te donc na liste déjà ya bolingo oza te yo na liste ya pd yo oza herbivore oza te tozongi sikoyo na liste ya liwa te na liste ya liwa mpe nga nakozala te esimba mpe te me babi bakulutu na bino basinya déjà pacte wana bato basinyaki yango ifo basime kasi bango déjà basime baza na makambo bango bafuta baprix siko bino bamisusu fo basa bakoma ba lesbienne misusu bakoma ba pd misusu bazofuta prix bao baza ba esprit faible bao le kambeka ngasko nzamba futelanga déjà prix na croix succès na bino bokomi nango mikolo oyo eza succès ya makila oyo ya ba comédien misusu bakokufaka ya bato bazo envier Napselo moko. Est-ce que que 600 zambele qui a mouti? Mais ma soeur collaborer dans succès théâtre qui na succès na ampleur et comme nango lelo te. Technologie touti na banini SMS cassette CD CD YouTube lelo. Est-ce que yo qui était cassé ba somba ngopena? Ouais te. Oh. Lelo YouTube tozaki na Skype toina nini tango toina WhatsApp vidéo eye mikolo TikTok mte suka qu'on se le dise technologies ont changé tant ils ont changé ma campagne peut changer to sala ngana da na TikTok te non to sali TikTok te biso mbale vidéo voilà moni donc mikolo tabiso ko toyena créer ka point oui et quand il peki na ngata normal les loto loba sauter na ba TikTok na bisheza point de sko balinga kote poani na ebite et puisque ma belle ngande na loba vérité parce que ça linga gaf na epsomba mo na ça semblate mais balinga ngayo balinga ngate ndene zake banga babenganga na nushka na juwaka na dala na bope na juwaka ba sitio pesa na mwa kombo babenganga parce que ngainde na force na tirte ça dit il faut comprendre que maswa kazwa obenga ngape faut na comprendre que saraza ça na actualité mo na bengi yo c'est ça eza réciproque ngana ko za te na fandi boye parce que toza nde to beto yeba neza bato so bengi biso o changa te po nini changa ko nga sala ngote nga faut reconnaître que te maswaku awa so na placer maswaku awa et pesa mama mwana pululu donc pululu ya mabepa na ye na kopiate ya malamu nde nazwa ba bon souvenir ni no garda penda pona pululu ebele ça dit lelo apesa nga force mta apesa nga osa succès yo yo bima so bimi na tiki yo et puis là na ça succès tiki nga père na nga donc alongola ngai papa na nga na moi difficulté mo na zaye nango na mo va na ye a saling artiste na Pointe Noire a ke na sali pe succès na longwe kuna na ye awa ayambanga avanda nanga na lata ya ye na lata na lia ya ye na lia mbongo ça dit wana père papa asala trop pour nanga yango no moni bola munena bosa na ngote donc ba bon souvenir ni na malamu oyo o garda na métier na o lelo so vandi lobi c'est grâce à Maswaku parce que yo za feli mais c'est grâce à Maswaku donc na lo ba eza grâce à théâtre bon lelo so na vivre ndenza mo sunganga bo eza théâtre OK ava musa musote à part wana ça dit théâtre et baksingai relation ya makasi na profite o yebisa bato nyonso balinganga bato nyonso bakomelanga na linga bino makasi na ba ope balinganga te ngape na linga bino ka makasi parce que soki lelo oyo naza eza grâce na bango donc théâtre eye elongo lingai place moko nazalaki ya kobundana nazwa 100 francs
etomboli ngai na mayele na nga na onzambe azosala katikati na nga donc nzambe na ngai moko nde ezopermettre nazwaka mwa baposition na créer mwa bagarde-fou po lobi nalela te. Na kilelo sikoyo wana ezaka na kikalo tangela biso mangwao na kilelo soko tali ba isobe ba vide loin banani soko vandi pendo bige yo mo peso ko talo seki a joa ka tenga na seka mutu nyonso asala musala kitoko ba mukwata bazao tangi bango te natala et donc na ebisio moni génération balianza na budete bonde yo kitinde nga na tangelo likolo yo kitina nga la ba mukwata na lobino bongo pona nini na peso exemple que on comprend que à part ba vena biso ba phénomène sobe ba président sai banan so tali ba vena biso wana baza vraiment sur na YouTube te ndenge biso to mikotisa to esko to sala pesengo ndeti nga na seka alianza na seka mobiki na sadi comédien nyonso oyo abimisa aro eza kati na nga seka na ngai voir même nga bilo msuna tourna tala te na ovanda bena ota na ngelo mo na ko tape YouTube na ota na nga gag mo bena sepe na ngo na mo ya nongi donc sala nga bi nga souci na ngezaka to pesa o eza kati na biso pour que bato ba ota la biso ba comprendre que wazaboy honneur ka yangwana na sepela na mutu nyonso aseksa ngai maswaku o lo ba tellement bien to comme na biso na souke émission so pondo vandi o réfléchir tu oblimisi ma miso comme apna na point wana oblimisi pe ma miso ne loko ni ne shokaka o so vandi pendo leli ka yo mo opna na kwa na o kanisi yango za ne loko shoka ngai po batna ba trahir nga trop okutana toujours na ba trahison eza parmi lo soanga makasi et puis kozala pe victime surtout ma princesse ya ofele ka donc parce que yoko to lo baka princesse ba ki pe ba bande na mama seka donc ça fait mal ko lati so fardo moko boye oyo yebeli yango mutuna makolote yango na sko na zo mituna ton équipe moko boye ya promotion tout ça là ya marque moko GM fashion Tozangai Cardozo princesse Marie-Jeanne na koti princesse na liste Mutukutu oya koti princesse master ya princesse donc kopeye na maboko ya Cardozo princesse azara déjà na yé j'ai tout meta donc bato bana Londres ba yebiye tant na lo baboy ça dit ba créer marque na bango mo boy aponi ba artiste oyo ya lingaka Aïda Rémi to checker le quoi presse na biso Kovodor yem to za na biso na be événement tout o tozo préparer net ni tout ça là mama nanga na vandi boy ata balobaka yoza mabenanga ata ba filobaka yoza mwasi nanga so yelinga kopo na ibike na zwa mbongo o sala makasi moko donc pas sur les années ko zape sainte yo ngolo bapinda yo na monda a obimana mutu te sona lobike ngana za sense na kosi obimana mutu te yo kana epselo moko te obimana mutu te na kilelo na bimana mutu te mais na kikala nanga naza na bateau na zwa pe na kikala nanga naza na bateau na zwa oyebi pete kaza star okomo beta pe na ye lobo moni pe na TV monga sutunga le na bande succès sika na zepena omole na bandi succès sika na théâtre te yo kana episo na zap le na bandi pe na succès sika yo yebi star te obeti na star mo yebi te ka star na olo bande ni nga ba star o to lo ba star na beta na bango te ba comédien ba kominde ba star lelo obeta tango bazaka lo côté voilà et ça l'est passé soto bito beta calqué to beta comment mon a déjà batango soto bito beta calqué to beta ba 2015 na moni batango pe déjà na otanga ka ko reprendre batute mutu kaka mutu kaka comme ko sa tika te yoka na biso mutu kaka tika ebi poni na bi mutu parce que monde na boy Mike ayaki Mike la duchesse avanda pa Frank Stemai alobi
soki lelo batu bazokufa eza po ki pede eza na monde ya théâtre ki lesbienne tolingana biso na biso après tournage tokumbanaka dede na kati ya bamituka e mosusu mpo omona mama mokolo mabimaka na mwa jeune moko mwana moke asala théâtre kobetaka bango bambata na nzela boni wana makambo ya kala eza makambo ya kala Mike alobi na biso lobi kasi makambo ebanda de ya kala ti ezalaka deja eloko kaka ya mabe oyo nga meme naboyaki na bémission eza ke soki tosilisi tournage wana nde naboyaki yango mais wana nyonso bosalaka oyo nyonso wana etikali toza na bapede toza na balesbienne toza na oui azoloba vérité monde nyonso ezala na musique eza makambo ya kala eza makambo ya lelo te banda depuis na CD mais bato nyonso ya race nyonso ezali kasi tanga nazokoma ti baza boza na banani bapede baza balesbienne baza bamama mpe babetaka na bagene baza bagene mpe babetaka na bana mike mpe baza donc Mike akosa te naloba yango déjà tenga mpa nango oloba te afali nabe boya omoni moto akendaka epa nanga sikoyo oloba nde yokala ye biso eza boye napesa ye lisese moko moto akota ndako ya nganga na moto akota ndako ya nganga te so botuni moto akota ndako ya nganga te bebisi ndako ya nganga ezaka ndeni ayebi so nini ayebi te bo moto akota ndako ya nganga akoexplike ok réponse c'est tout te réponse yango wana te ondimi déjà bapede baza balesbienne mais ezomonana ti kasi ezomonana po 7e ayaki andimaki ti 7e ayaki na émission na nga andimaki nga na ndimi ti okopo teke na ndimi ondimi yango mais bien te ozosala mascara na biboye ezala na musique ezala na théâtre ezala na basociété nga na lingo ndima c'est que Mike akosa te nayebi si oti makambo aloba na biboye makambo aloba vrai po émission c'est loba aloba vrai mais ba place muso atouchaki neti ya suka wana nde yango aboyaki oya ke bokangana dede après tournage wana mabe wana te. En tout cas, merci beaucoup, ça quand même sincère malgré au memingo matisingo zongsinga. To comme vraiment na souk émission na biso, na zio penda temps merci beaucoup pour au disposer temps na pour nanga. Et ce que ça lelo peut-être na conseil mon koko pesa na bande ko na ya basi o bosaka na bango musala moko pe ya mibali. Okolo bana bango ni. Ngelo na ko epsa bango tozela ratang o nzamba loba. Tombola. Yana mutu mususu akosa ki lesbienne po yebi na sima ya Sara na fulama. OK. Eza mutu mususu akosa ki pede po yebi na sima mama swako na salama. Akosalama. Mutu mususu akosala ngo po yebi ke lobi na obi mana entele akosombela un peu l'ouverture. On reprend convier. To envier te. C'est-à-dire to se repentir na ba oba sala bongo. Na ba oba sala bongo te. To lukelongi nzambe. Amen. Tulukelo nyanzambe moni liste kufa ucho bimisa liste pe okufeza ça dit même bato basaka théâtre te ezana mukolo o nzamba baki yo vine sukia mais ça pe na bato basala ba part ba yebi ke part na ngana sala o so na komi na moment boy c'est fini ça dit eza ba moment ya ko se repentir ko lukelongi nzambe ko ebisa nzambe wana ke ngayeyo na salaki part na bato mokili parce qu'on a yé koluka yo na sala part na yo je veux la vie éternelle ata lelo soko kufi o kendata na makolo nzambe donc oyo nyonso to landa na mokili vanité de vanité nyonso tozo envier awa soki nzamba lobaki yo lobi okozala boye Sarah, je te dis vrai, nga na étoile depuis na botama. Et mon ami. Maman a biso banda otambwa na ngai, bat ba ebise simba mwana malamu. Basala nzambe ba biso moni mwana lipamboli na yo. Et nazala parmi muto na ebisa maman biso na memo poto. Mon souci à moi. Ça dit maman nga fa seka. A souffrir to ponanga. Pelelo a seka mais na convaincu te. Ça dit faut na bunda lisusu. A sepela mona bakoko na ye.
ACP la Kando balino nante. Te menga déjà naza na expérience. Nava na moi sinda mo 10 ans. Te me faut bala ndé laxi ke pexi ko bala. Mais to kabonnet. Te me faut bala. Tenga na bala. Ko banga no tenga na bala na nga. Faut bala. Nga na bala na nga. Ezara ke aussi mutu mo boye pena bo tracer pe chemin. Okete turo pena. Comédienne. To bima pena te comédienne te. Nga na bala comédienne te. Musikana. Nga na bala pe musikana te. Sœur en Christ. Ata sœur c'est mieux. Na préféré nanga. On comprend pour nga na ninga moi ça sambela. Ninga moi ça ninga prière ma casse. Kaza pina sona lingio. Sona comprendre kata 4 nuits to lala no sambela raté. Il faut na no sola nao. Oui, sona soli no monique eza o changer te. Na o me na te. Au revoir. Au revoir. Nga bongo. Oyebisa na ba fan na oni. Na yebisa ba fan na nga na bango mingi. En tout cas to déborder po. Yo pena ba question na o. Maswa kwa kimi. Na linga bino mingi, na lela bino fort. Bantu nyonso kezola papa maswa kuna ebe bele baza ko vengela alo bana ki Congo. Donc mukezola beno mingi. Nzambe apambola bino. Na ebike nde tokutani boye tokutana susu. Vraiment ebele bo s'abonner na Maswako TV na chaîne na ngai place on abundaka kosunga ngeza ka kotala soko talinga na zuma 100 francs na fin du mois sunga ina lesa bana na futa moi parler donc bo sunganga ndeko na bino bo like kaka moi commentaire boy bata ba demande bayate demande en mariage demande en mariage Mutaza déjà. Et tout sur la direct. Nabi bien. Naza occupé. Nga mukolo. Ok. Nga mukolo boy. Loba na oya. Nga mukolo boy na lega TV na loba na célibataire. Te olobi. Na epse lo mo. Tika na pesi exemple kana epse lo mo. Émission. Exemple olobi clair kozo occupé. Nabi boy. Te na massacre ngo te na biboy. Oni lelo. Mo lelo. Koba les sentimentaires. Ma soeur émission c'est si non. Émission. Aux défendre tellement mille. Yo ko lobi ki oza occupé. Yango ni question na yo, yango esali ngai. Oza occupé, o lobi déjà kasi. Kasi yango na lobi, na bino boye. Yo bi demande à mariage. Mariage ezelo basala na ba aventure te. Nga lobango déjà sur na balé c'est pour la vie. Atamba mbonge mi pepe. Nazana e. Atokangi une infidélité. So na kangi une infidélité na ote ya première fois. Mais bien sous na hôpital. T'es pas de beaucoup la l'émission. T'es tika. O salini. Na te. Na même sous na hôpital. Pour basaleni. Faut tester nino. Tester nino. Mais bah soki c'est mince. Toke na hôpital na spiritualité. S'il te plaît, yango na lobby. Tester nini so na il faut ba tester na no ayeba to yeba soki nini wana ba boakele ça bien soki ça va c'est bon dans l'imbissier et puis to qu'est-ce qu'on a spirituel est-ce que ba se mettre non ça que monsieur si na on ka au déranger nga tema mingi au revoir à la prochaine émission à la prochaine fois na me ko pesa pe mbote pa ya batu na ngai Jeannette Boutete Jeannette Mbongo Boutete, bien mais Mbongo, mon maman Pauline Mbongo, et puis na bosanité. Et que question raison. Ouais. C'est du bon ma lampada lamfuka bokota koibo koko mpulu. Mboma c'est du bon ma place aux abambote belé non 8 mille bambote no belé maman via Queen Madère. Leader, Bambote place aux et puis Fifi Miel d'appétit, Bambote depuis Turquie, Dantistar Kokani et Bongo na Monipe. Moi ça va écolonie. Anan. Écolonie. Pardon. Alinité la vie privée na ngai. Non ta internet surtout yo za maman na songi. Lettre et bandit. Lettre et bandit. Na bona ngai. Na bona ngai. Na pesi so mbote. Après sur mbote na yo mondo ya mbingai et puis na cameraman na biso sokwa kosi pesa na komba cameraman Paul Mukendi réalisateur 15 Basele moi c'est na Pembe Brenda Ndele sans pays azana pays te Ndele sans pays ande ko ba nyota ba mbote no place aux ali
Na pesa bande quand même bat basuni na matanga pesa payer profiter pesa payer na baxi ba minute na pesa mbote na pesa yete maswako pesa kasi ozokipe pesa fiancé na biso future belle-sœur na pesi mangani bambote bele place oza nani mangani Elisa oh maman bino ndo commissaire belle-sœur nanga ouais maman biso garçon pardon na bando pia mbote mkona te maman biso zo mérité bambote ngana lobi nabona oboy nini nabona kayo boza fiancé abim sur internet nabona bon lettre kaka nabona ekolo kasi nabona mawa bye bye Fafa la Rose, mes condoléances place aux Ali monnaie meta bambote belle place aux Ali et puis na bosanité yemoko Dorian Munganga mwana Luanda solo bambote no place aux Ali et bon comprendre Deborah Yale bambote na yo et mabangandi makamba Davina Lilongo bambote belle na pesi pe mbote na venangai Pakalowi Rodolphe Mamireille bambote belle place aux Ali Lili Niezi Pakalowi minge yelanga eko. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.